Le temps nazo beta na empire na ko somba voiture te. Tant nazo beta na empire na ko zo maçon te po na ko na place à otongela pété. Mais les londe na koma ko zo maçon. Na koma ko somba voiture. Donc tant nazo beta na empire ezaki avant na beta la moto fona senga permission pa pepe calé. Nde na saela batu banzembo wana na senga permission pa pepe calé. Leo na senga permission banane. Lelo tango héritier zo be ngana betela ye na mi ange mi demo. Aye directement pananga. Oui, amna beti ba gombe na banzembe belé za wana. Na beta directement tant na beti li faire ba qu'est-ce que j'avais dit na ye. Tala si mazonga banzembo wana to yo wana. Na sengi permission pa moto te, mais tant on zaki na empire oza limité. Oko keno beta te. Donc batu ba sala erreur wana te. C'est loin zaki ko apparaître. D'ici avant fin de l'année. Toujours boire à plat. Calaté en tout cas. Et ça a combien de titres à l'enquête? Bon, jusque-là, le titre est belé. Le producteur a aussi le choix. Où est-ce qu'il y a un après? Net pour avoir un nom générique, non, comment? Net comme Mikolo, comment on a éruption. Comment on a l'album est un volcan. C'est qu'il faut éruption salama. Ok. Bah laver bima, belé belé. Est-ce que vous bangate, na kina lelo, na kilelo, peneza lelo, zo bangate? Kilelongo album mo eza na liboso ano ezo pela o bangate. Kilelongo ngamo pe na zana kati ya kilelo na zawa. Na wana. Na kufa te. Kilelo ezaka bato toza vivant. Toujours. Na zana bato ngo na mona nga elo na obanga te. OK. Elo oni asikeza wana obielo oni akala onga na okoka te. Na mama générique na loba te pour c'est pour bientôt. Bozwa pena éruption. Merci na robeta CT toza mingité. Voilà. Congolais ya musicien et surtout moto asima eloba ba congolais. Mais na bamboka musu ba zu kombone ba pesi ba baïse na bango. OK. Ba musu aza chanteur kuto riche. Maintenant ba zo kombone te ba pesi moto na mboka musu. Na bina na éducation na zo lingo détailler ba makambo na te o bango bazali. Par éducation et pixanga. Ezaka ke ya la kisi famille na ye quoi na éducation azwa na mama belé belé kozala na ena mutu okola sango te normalement eza mabe soza na ena mutu mi bomba pe sala ngata yo moko monsieur comme que bato ba comprendre que mutu aka na ena lo fombo mabeti mabe mais quand même bimisi na ye bimisi na yo ye ba ke ye vraiment c'est pelaka na yo te est-ce que yo mabe bon nga père na nga de ya sa yebisanga nga na mona ngo mabete eza ndeka ye alaxi éducation ndako na bango nga père na nga yebisanga godé tout le monde ta kolinga yo effectivement yo po kolinga tout le monde te mais kosala mutu mabete condition père na nga pesanga na eyinde ki mabe samedi 13 novembre 2022 awa na villa chez Dani Dende le Real de Madrid oezwami na avenue Betseke numéro 2 derrière station ma campagne ya ndimelanga ike ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelanga ikela Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza kouta de partout dans le monde baza na pose ya kopase ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps yaya ndimelanga ike na occasion oyo et sangisaki bato tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini tomonaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te après toye komona entrée ya Patrick Gboyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid ba beti lisolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe aeko fanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani
accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bami tuka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zana mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba conditions eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe okozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka. Salut, bonsoir, ça dépend alors que vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans notre chaîne Tumba Tumba. Tumba Tumba, oh, il y a Petit Zach, les Babi Baxelaye, le général de la presse congolaise, autrement dit, mais c'est Google. Merci Nabilon, tout pour la confiance pour Pesabiso de partout. Bidon tout vraiment bolingara Tumba Tumba biso peto lingara bilo makasi vraiment à la présentation c'est votre humble servante la diva Sandrine Bamana autrement dit la Taylor donc vraiment merci na bilo surtout merci na général Lutondo à sa dernière caméra biso ozomona ba image qui toko boy vraiment ba son qui toko boy pour général Lutondo yenda simbi vraiment caméra vraiment merci na bilo surtout je dis un grand merci à Yannick Ni à Rambox hein babi l'homme qui détient le drapeau depuis Soudafouana Yannick Ni babi les jeunes millionnaires très sympa donc à solagi trop makasi na ebisi au soirée limbondo wana etikalanga gravé na mutu donc lelo naza awa na bumbu toto yeli bino na bumbu de kanga moko ya mutu a sepelisa bino pa zo continuer ko sepelisa biso ti lelo Godé le Fombo donc na yene to kolobela ma solo ka ya mboka ndenge zo kene sono ba actualité donc Papa Pepe Kale akufa meye atikala azo continuer toujours ba œuvre na ye bientôt la autour za na matadi azongi déjà donc azobimisa pe album na ye kala mingi te mais to ko toucher pe na ba point mususu kaka selon ka actualité ndenge zalara na mboka babi Congo mboka elengi donc ton bozola muka ba actualité zo bota maseko bota ma donc le nazana papa Godé le Fombo donc na yene to lobela maxolongo tout à l'heure là bon balinga ba papa te doto ana tonton Godé le Fombo c'est papa mingi te balinga benga bango ba tonto et ça la kitoko makasi. Je tiens un grand merci aussi à Trésor Mouti Trésor Mouti wa dollar les Terminator les rois des Mekato Trésor Mouti na rolé là o mabe Trésor Mouti. Je tiens un grand merci à maman Clotilde Bondo babi plafond de reine nga benga raye leader à ba maman sociale pourquoi pas Dadie Mondo Kolo Yodi motema ya Karine bama na ma grande sœur chérie babi l'architecte intelligent babi yemoko vraiment je vous salue aussi quand vous allez vraiment je dis ainsi un grand merci à le boss Pablo Kin le seul et unique donc le seul et unique l'architecte vraiment nakata Luanda je vous salue aussi et pourquoi pas la bidonio tout vraiment bolingara tumba biso peto lingara bilo makasi vraiment les rois des Mekato je te salue aussi depuis de partout aux ali merci la bidonio surtout vraiment quand on est dans le baki na debi tozana papa tonton Godé le Fombo excusez moi balingara papa na yende to le tonton Godé le Fombo bonjour. Bonjour, nga papa nandima nga. Bon msoboya oh te na papa te na tonton. Wana zaka makama musique.
mutalinga kokola te wana bave na biso ebele obenge vie mo po wani obenganga vie benga ye ka tonton obenga ye star ou bien oyo tolingi quoi sauf papa. Vraiment otokende Matadi nayebi te Matadi yango otokende osala ba clip ezalaki kaka mon tour kaka to ndeni parce que tout à l'heure on peut ozo préparer déjà album na. Bon Matadi ezalaki mingi repos nakenda ye repos moni biso na Congo omona osala toujours odaye or que na libanda après tant moko be muta zo congé congé pina na compagnie ok tam sous na province ok tala ba parents tam sous ok pina na moi ko moko boye loin ba micro loin ba caméra loin ba instrument tout ça là yonga la linga na sala et puis na sala yango salinga bien donc na bina loin ya bana moi si ba ordinateur exact donc na kende bina ko pema vraiment salinga bien. Vous savez qu'on a combien de temps? Un mois en dame. Donc vendez encore payé aussi. Donc là na vandi tam suku na solusi motote journée mobimba na daka na télé na pesi boss Jimmy Makengo ya Emergence Plus pour na zaki pa na ye. Cadre moka bien na Matadi. Piscine ezali na oui, on est à Palace, quartier na bien en Palace. OK, Palace n'est Palace, je vous salue. Donc ça juste en face il y a quartier général de la police. Voilà. Ah non, kitoko. Vraiment un grand merci. Na vandi wana, les gens ba jour musuku na solisi motuté. Donc na fongoli ka chambre pour ba ko ça déjeuner. Na kangi, na fongoli soupo da manger. Ah na émission. Na Alexis répond moi bien. Vraiment. Il y a bien. Sauf que na moment moko, oyebi place on est place ba cadre ba yaka. OK. Ozana ba liko fi ngombe, ya président ya assemblée provinciale, ya Jean-Claude Vemba. Président cour des comptes, président à cour d'appel, donc yaki wana comprendre que naza wana ibisi mais le fomboza albité ayaki ka kopema non ya kopema mais abeti la soit ndule vraiment et prochenga bon na ibisi bonga na yaki na ba misente et l'accipe que le fombo na bana oyeba te que na okende quelque part na beti pendule sans orchestre. Au Monica né dans la vie nationale de mon père, dans les États-Unis. OK. Et azana ina ba mission na été mazo beta. Ongana yeba kiteke na darape na niveau wana. Eh, oui azala ba mission ba tikala kuna. Nde ba lo ba quartier la terre international. Ya za ba mission bazala la France, les États-Unis pe bazali donc c'est un beta concert ba o bazala les États-Unis de baiki quoi accompagner. Justement. Donc ezara que orchestre na ya actuel les agité. Voilà. Donc tu ne mona biso to komanda na ba niveau na yeba te. Na kimono na Matadi tana komna Matadi naza mutu moni yo malgré succès sila la mais au sala moi fierté mboka pe quand même biso sikoyo biso mutako sauter vrai succès yango o biso zaka nango succès solo ezate ke fona na kwena panzambo mpo bato balanda ezate ke fona sala soki miracle nini succès solo yango yo omoni pena ke atabe mission izoya ebele po batunde bazo senga vrai succès yango wana nde na kuti wana na futi hotel te na futi kolia te na futi déjeuner te vrai succès yango wana na futi eloko te or ke ba misusu ba forcer rapport azala bazo forcer makambo tuko forcer wana succès te. Mais par rapport ya kala ba sero l'empire ba ku bonne zaka godé le fombo na lelo quand même au moins était moins différent. Série empire na série lelo bien pour série empire piéton na rosomba te loko te na voiture te mutama kolo bozo ko apparaître kaka na ne loko te nindaku et loko te lelo nde na bien pour lelo yo maman lelo naza bien que série empire nga na ko aider mutu te na ko aider mutu ndeni mutu pa ko lela nga na aider eza be erreur bato basalaka ezaka bato bakanisaka mabe lelo nde na koma bien na somba voiture lelo na tongaka ba maçon bazali c'est rempli na koza na maçon ba temps nyonso to ça empire donc na ba succès nyonso to no ça na temps na ko sunga mutu te na nde ini expliquer na biso bon makambo tozolingo lo bango trop te po e ko bimsoka mabe mais ça ba vérité d'autant na zobeta na empire na ko somba voiture te tant na zobeta na empire na ko zo maçon te po na ko na place au tongela pété. Mais les londes na comment on maçon na comment on somba voiture
Donc tant nazo beta na empire ezaki avant na betela moto fona senga permission pa pepe calé nde na saela bato banzembo wana na senga permission pa pepe calé leo na senga permission banane lelo tango héritier zo be ngana betela ye na mi ange mi demo aye directement pananga oui amna beti ba gombe na banzembo ebele za wana na beta directement tant na beteli faire ba qu'est-ce que j'avais dit na ye tala simazonga banzembo wana toyo kwa wana na sengi permission pas moto te mais tant on a une empire on a limité aucun obéta te donc bato ba sala erreur wana te c'est loin de qui quoi apparaître mais si qu'on est au vivre si qu'on est au vivre na jupe mbongo na saili kambo c'est loin te erreur basira no zara na pona na préféré siko bata no zara no mwana mukie donc on côté pena empire bakuba zara mwana mukie siko ba bon souvenir nini otikala nango na empire bakuba souvenir eza mingi kombo po kombo na nga pena mbemba lo fombo na zwango na empire kombo na lo fombo lelo bato bayebika lo fombo souvenir à liboso ngwana souvenir ami balé zali na tambol presque monde entier partout nous ambassadeurs mokilo na niati avec empire bakuba ba île na kenda continent Afrique nazali Amérique na kenda Asie na kenda Europe na kenda kobanda na Scandinavie tio kiti na Portugal même au côté ba Italie donc souvenir ka yangwana et puis le rôle nazaki des ingénieurs de son et ça là qui na kuta na ingénieur belé à monde et puis ngape na yena mayele na Congo na aider belé. Mauvais souvenir ezani no empire bakuba. Mauvais souvenir d'empire ezana nous un temps banlevenga fallait voyager basali jemoko boye na raté vol wana na veille à voyage ba dossier moko boye drôle ezaki fallait bakanga bato ngape bakainga na dossier et na tongo nango na bima mais na lala kacho pour la première fois na vie nanga kacho on peut wapi na BD. Donc on est parmi les mauvais souvenirs dans l'Empire. Et souvenir à ma bezali, tant qu'on a eu un concert na baya na ozongandaku, na kuta na barwande ba beta biso ba balle, na zo 3 balles na nzoto. 3 balles na nzoto. Na kota campus na bimi. Nzamba boya na tika bino, ya on tozaka na bino. Le bal moke bukanga lokolo à droite moke tobolinga mopende moke kota na mukongo bima na libu 3 balles souvenir ya misato ya mabe eza mort à bébé calé donc 3 souvenirs à mabe na on empire ya moi vraiment 3 souvenirs à mabe aux on empire c'est là aux bimisa parce que on sait là déjà single mais là au décidé au bimisa album et au bima quand ils ont combien de titres na kati velo album kombo nango Volcan Géant. Voilà. To lancé déjà single mo ya Mavero, bato ba moni yango et bato ba apprécier. Et siko toujours tindika na fin de l'année kako avant fin de l'année, toujours sur la maison en production. Na to siso sur la bientôt to ba to tindika ngo kan. Mais ça déjà fin prêt. Est-ce que tu voyez comme maison de production? Maison de production comme on AP production. OK. Ils sont basés en Belgique. DG Nabson a Pessembote, Marcel Nzundo, DG Marcel. Venangali Tabemba Ben Akingunza. Donc, producteur Nangayewana, maison Zali AP Production. Donc, toujours pour parler d'ici, avant fin de l'année, toujours boire à plat. Calaté en tout cas. Et ça a combien de titres dans la carte? Bon, jusque-là, le titre est belé. Producteur a aussi le choix, ou Yobimana, monsieur Yobima après. Non générique, non comment Netika Mikolo bazwa comment on éruption. Comment il aura l'album est un volcan. Ce qu'il faut éruption salama. OK. Ba laver bima ba rebelle belle. Est-ce que obangate na kina lelo na kilelo peneza lelo zo bangate? Kilelo ngo ba album mo eza na liboso no ezo pela obangate. Kilelo ngo ngamo pe na zana kati ya kilelo na zawa. Na zawa na. Na kufa te. Kilelo ezaka bato toza vivant. Toujours et le bon en toujours nazana batongo na mona nga elo na obangate elo oni asikeza wana obielo oni akala onga na kokate na ma générique na lobate pour c'est pour bientôt
bozwa pena éruption. Éruption donc moi extrêmement tellement moké on a tellement nino. To yo kaka epesaka bana poto batu ba olanda biso de partout pesa ba au moins lengi déjà. Éruption au moninga na loba bien naza bassiste parmi ba meilleurs d'Afrique. Toujours. Na linga kutu ko sala erreur te na bando yemba. Pona oyemba na oza 40e. Oyemba o ezana ba chanter rebelle na mboko ba otanda mulongo ba chanter au mona na ketele mati bandal bandao. Mais so batandi ba bati c'est en Afrique. Naza na ngona ta msu parmi les 5 premiers. Voilà. Si kona ke no yemba yo za folit. Ya ona linga ngoute. Naza na ga basi c'est parmi ba meilleurs d'Afrique et coquille. Mais chanteur de bazali na ba chanteur bazali ba onde ba osala ba rolo wana boyo luka bango ba bete ba sala biso mo extrêmement wana vraiment pour ça ya kitoko makasi Godé le Fombelo na Kinshasa bien na Congo na biso awa selon yo musicien nini vraiment a to sala fierté ya mboka lelo na Congo ça déjà nga Oza bassiste, oza bana ba obayembaka. Oui, ba obayembaka, oza bassiste. Voilà. Bato bayembaka na osala fierté mboka. Fierté pena mboka lelo vraiment. Oui, bato presque tout bana top. Eza déjà osala fierté mboka. Pour mso akomi na top. C'est que bazo yoka e partout. Na top toza na Ferré, toza na Fali, toza na Héritier, toza na Binafile, toza na ba Fabrica, toza na ba Mundibu, bazo beta ba biloko bato bazo yoka. Eza déjà bato baza parmi na top. Top eza yango na top eza te ke poza danser te. Top ezali ko sala ke loko na yo bato bazo yoka ngo mikolo wana. Voilà comme na top. Toujours et le bas JB. Vraiment Godé le Fombelo, est-ce que na orchestre na ndenge oza arrive peut déjà au voyager déjà na ba musicien na. Pourquoi pas? Nga na bima déjà na orchestre Mbale Belé. Na bima na orchestre Mbale Belé. Ezaka ke mboka nga naza roi RDC. Omoni RDC et ça na Rwanda eloko te. To sala pe ba Ougandais rien. Mais balugela absolument guerre. Ne Godé le Fombelo na mboka. Ba richesse. Si ko Godé le Fombelo bongo na Congo. À part étoile, connaissance na savoir les arts. Il y a mukete na zoebisa. Voilà. Connaissance ya kosakana te wana ezaka nzambe. Pour RDC ba richesse tout dans ngoza te ke biso bato luka ngo. Oui, là il faut qu'on le dise parce que dans le bar maramute ke lelo soki ozate ne to mo le bon Godé le Fombelo vraiment ba no ça la fierté mboka wa va so il faut biso peto yebisaka bino yango donc vraiment. Merci na robeta c'était toza mingi te. Voilà. Congolais ya musicien et surtout moto asima eloba ba congolais. Mais na bamboka musu bazui kombone ba pesi ba baïse na bango. OK. Bamsu aza chanteur kuto riche. Maintenant bazwa kombone te ba pesi ngo moto na mboka musu. Naza parmi bato wana na mboko. OK na Congo Brazza mona na Godé le Fombelo na bango. OK na Cameroun Godé le Fombelo na bango. Marocain Godé le Fombelo na bango. Na Comores. Donc eza blague te. Nga na pambola makasi na pambola na kumisela ngo nzambe. Pourquoi na niveau wana foza mutu mo pambola. Sans quoi pour battre bele bazo battre ba msusu na mona moko lobia Godé le Fombelo malheureux. Quelle erreur. Nga erreur ne na ba. Malheureux wana nga ko lo ba biloka bo. Bon mutu na sûrement bon pardon biso za ba dédication. Moi ina kota na maka monsieur zate. Batu ba yebaka te tant mutu to lelaka na be mission na o lela ba droit nanga. Na o lela ba droit nanga. Bamso bakanza soit ofanda na Paris bien na Gombe bien na Bandal aleki mto ofanda na Bumbu na Kiere. Vous comprenez le raisonnement là? Oh bon mutu avandi penza ba Godé le Fombelo yango yo bonga te. Selon ko bonga eza nini? Faut être riche. Nga za na riche te mais na ça bien, je vis trop bien. Na arrive à kosomba voiture. Bana nga batangaka. Bana nga baliaka. Bazana ba université. Et bateau peut sengeli bazwaka aide pa nanga bazwaka. Et puis ndeko tu bato bakana ba travailler nazana ba travailler. Siku bolingi na za nani mutu tute batinda za la riche ona mboko. Tout balinga olonga bumbu. Bumbu o région de Baron na Gombe na Bandal na Paris pour comprendre que yo pour normalement au moni baté belé ba yebite que mutu faut vivre nezweli na yo. Nga nezweli na ngezo permettre na vanda. Na ko sala beki mutu makasi na ke vana na Gombe. Mais comment souffrir? Vous me n'avez pas souffrir. Donc, on a erré.
Voilà na oyokela mutu likuna te na olula mutu te naza bien de naza par contre mutu soit au kansa azakata mususu na Amérique bien vanda na Paris bien na Gombe bien na soki wapi azokanza za plus serré que mutu vanda na Bongo eza raisonnement moko pardon na zoloba te po ba parents na ba pekisa ngai na ko loba te na kitsa mutu trop bas quoi. Donc ils ont des erreurs graves. Mais toi, tu as déjà que aux bongaté, quand même il faut que expliquer, il faut que mais aux expliquer que ni à l'oba que yo bongaté. Ils ont mingi des éducation. OK. Mingi des éducation. Balaksa éducation ba parents balaksa ba. OK. Au moni ingir public. Ils ont faux à mal éduqué normalement. Au fingi mutu pena boina public. Ils ont mal éduqué. Ba tebele ba sala ngo ngana kondana bango te na yoko asiko pasi na ba parents na bango. Comment ko bota mono tiki azala bomo. Afinga baninga alobaka mabe. Eza mawatro mais na Congo awa biso soto vivre vie oyo eza biso te. Eza l'état et ça la rien pour moto azala l'aise. C'est tout. Mais biso parmi batu wana oyo nzamba sala ke tozala bien ngana na kacha batu wana. Na lala kitoko na vivara bien donc bien pena ba auto le la kanisa ka ba droit nanga pour tout ça to ba mona mbala le la raté non c'est de n'importe quoi ba phrase a pamba nganga makolo mona mobali azana ba droit na yeso ba zo bofu wango fa loba ngana le la kana rwana le la raté d'ailleurs ne loko yanga te ngelo na ngati na kino le la on point na le la soki yanga c'est tout et il a continué à dénoncer kango timu kona kokufaka mais pourquoi quand tu sona le la ba drone nga siki na l'été loin de là ou bien na la gité na sali so neni non na la bien ngai nana musana ngai na zam parmi ba mère ba si na bete la pe ba te belé et à part ça na za na studio na d'enregistrement au ba te ba yaka il est saranga na ran ba mandia na zate en tout cas so ba sali recensement ba mandia bo zo le fombote. Donc, nous s'adressons à un bateau à Bongo, le fombo n'est pas na kin, à maléré, le fombo yango ko bongate, des erreurs graves, ko bonga yo kantini. Pour vendre ce que il va ndo bonga, ko bonga yango na. Ah non non non, erreur grave. Tout le la rende ba drone na biso poto zo o esengeli nanga. Na niveau nanga na musa na sali na mboko yo. Na osepelate na za na niveau na za menaza heureux, très heureux même. Maman Kozala parmi les meilleurs parce que c'est Afrique qui a donné à tout le monde. Yo kutu na domaine au mono bima meilleur tata na baba na bino. Ata na baba na bino na domaine na yo. Nganza mapamboli ngana bimi parmi na zabo parmi les meilleurs pays Afrique. Parmi alors. Et puis kombo nanga eza mboka mokili mobimba na lo. Donc naza très heureux ngai na viva kitoko. Et lo ka bon so nzamba saleli yango fo sepela. Bamsu ebele nzambe na asala eloko bongo te na baba na bangutu ba yebi bien te mazo pa venir ko benga yo malere yo bonga te ta courage ba na mboko vraiment nga je me sens bien de nazabo na distaka pour ba droit nanga ba droit nanga eza ba foué ba droit nanga na zo rango comme il faut te et puis tam soupe na déclarer bato nga na ida. Est-ce que okenda komona Sokoda okenda komona ministre naza associé na Sokoda naza actionnaire. Sokoda za ya biso lelo so bali basa likamu na Sokoda na voie normale faut ba komelanga. Sokoda lingo zo ide bo faut ba komela ba sociétaire ba actionnaire netinga. Naza parmi bato wana. Et na rolobango à travers Verkis mtasala ituna koma na niveau wana. Paix à son âme. Donc lelo ba Sokoda tout ça là ba démarche tout. Sokoda lelo za diriger na ba gangster. Batmo ba banga mutute, ba banga l'état te, ba sala o bango ba lingi, ba okabula mbongo nde ba lingi, ba zo rapper mbongo ndenge ba lingi. Bon, to tikela bango, to ya kolela kaka po eza ba droit na biso. Mais to tikela bango biso pe to kufa. Si kande ni aussi longtemps bino bozo continue toujours kolela ba droit na bino. Est-ce que place mususu ya ko funda bango po bino pe bonoza ba droit na bino ezate? Bon pour le moment de indeli bango po to kena na justice. Et puis to kena pas ma ministre. Ma ministre pas bêtise c'était assemblée dans les 21. OK. Siko tant pis pour eux. Le match Sili récréation vidée. Dans les 21 oyo dans une assemblée générale
otolongola bango bazaki wana. Et à part assemblée générale, justice na nzela nango mikolo. Chaque jour bakena osamba. Baza dans justice. Est-ce que vous avez un programme, il y a papa Verkis et Major Corné Robima? Bon, nous avons la précision. Voilà. Précision de qui moi on a les 4 et puis on a lundi communiqué balongolian les 4. Donc là on a dû précision me sauter moi on a annoncé ça. Voilà. Merci beaucoup Godel Le Fombo. Lelo to moni na génération oyo de to bara parmi bana mikieo babandi musique na sima na bino to moni duplique pomba nuance amemi ba musicien na ye na poto. Tango yokaki eloko bongo et sala ki ondengeni parce que na génération na ye bon je sais pas à Rosa Moutaliboso bien mi balé amema ba musicien na ye na poto sala ki ondeni. Ils c'est moi trop. Au moins na vie soki nzamba ibisa bisuka elo moko linga nzambe na yo na motema na nyonso na bolingo nyonso na tout oyo za nango et puis linga moninga na ndenge milingaka musicien abimi aza jeune amemi ba messieurs na poto mais za fierté mo sakana te faut kumisa ye faut kumisa pe nzambe ndapesi opportunité wana grâce à ndenge wana za blague te na moya lelo jeune na niveau na ye on est à grâce et biso za na pona ko féliciter et puis ko pesa ye ba encouragement amata lisusu amata. Vraiment félicitations na pomba nuance balabi musique bino pe ba memi bino beaucoup na boki maté dans bozonga boya osala musala ka ndenge zalaka vraiment. Je dis un grand merci à maman Clotilde Bondo babi plafond de Rennes donc leader maman sociale. Pourquoi pas Dadie Mondo Kolo Yodi. Je dis aussi un grand merci aussi à maman PDG Clotilde, comment il s'appelle encore, j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai dit un grand merci aussi à celui qu'on appelle Trésor Mouchi, Babi Mouchi ou à dollar. Donc les autres vraiment na godé le fombo. Fali Poupa habite qui stade de martyr. Donc on a habité sur Ozalaki na Kinshasa, bien Ozalaki ailleurs dans dehors en Boka, je sais pas. Concert en moment là quand on dengeni, sinon il est quand dengeni. Nazaki na Gisasa, nazaki na Deya Verkis, na vivaki pena événement wana pembeni pona ki na VV Center. Na moni comment bato bazoleka ba full wana ezaki tellement ebele et nazwaki temps kosola na ba misusu na tuni bango mende ni ba bia scandale plein à craquer. Ngana lobika félicitations pour ezalaki défi sera réussi ça qui était mabé, il a réussi. A Bettina Stade, na juge ba commentaire à ma bête que il baimbi ma bé ou bien son ma bé non, tout va accepter. Calendrier ils ont continué car il y a au Bettina Stade de Marty, donc ça l'a vraiment tourné. Vraiment ngana olobaka ende na odo lobana libandelia wa. Soki mutazo mata botika mata. Aza likolo. Ezaka bien mboka. C'est le Congo qui gagne. Niveau fali a komi wana ezaka biso bato gagner. Partout au Kenya bendele ya mboka vraiment tout peut ça y encouragement et puis ton dit maman ba sala félicitations tout ça on a été pour au calé bateau esprit on a au calé photo tikango esprit on a ya ko telemela nga kam na sala mutu so sala ta prenga photo banira ngo yango do boma mboka mondele so asale loko a chaka même notice que na sala yibo na sala yibo a sali moi livre au monde a commis placement légende de besoin repérer que couleur boisa place voilà biso to lingité soki o sali loko bamsuba sala souté bamsuba landate do yo ka foza la yo moko non esprit en photo tikam ngana féliciter Fali ni nga réussir concert na vraiment ba félicitations ba encouragement belé. Vraiment, bah, félicitations à l'artiste donc Fali Poupa. Parlons d'Héritier Watanabe. Héritier Watanabe a robé le 25 décembre dans le stade de Martyr. Côté de Fombo. Na évité parce que yo obeta na 11 000 démons. Est-ce que yo to simbaka bazoa na to aux invités? Bon, na ébi programme na été na ébi en tout cas programme na évité. Et on zo dépend de na yé. Soka oloba ke lo fumba obeta nde na betelage na studio ye soka oloba na été ezaka ye ngana peseka ba bonne chance et puis ba encouragement à réussir pour y pas parmi bana top
bato bana top yaza parmi bango pourquoi pas beta na stade pourquoi pas pe stade etonda donc azaka pas ba otonda sa stade wana maman stade tozaka 10 Kinshasa tozana plus de 10 millions d'habitants stade etonda na 80 000 places donc 80 000 par rapport à 10 millions d'habitants c'est le côté donc mutu azana top ndete héritier kwa tonda sa stade wana c'est facile c'est facile soko azana top te ko mekate deti ngana mito yo sanga lo fumbugo no beta na Martin na obayo mabe na mono esprit mabe esprit mabe so ngo bo ma carrière nanga o mena stade wan so bato ba koti to ko bosa na banzembo ko beta ta bosa na ba partition na zo ça bato mériter ko beta na stade bangwana bana top bana temps public azo linga bango na banzembo na bango zo beta partout eza pena na top. Voilà, batandeng wana bazo mérité ba beta stade. Pour bato baroya. Stade wana ato chofele me benga pe mutu kanga ba singana ndako na ya stade. Veut dire soko. Chaye singa pa koli manine alati lamba yi. Ah non non. Bato bela ba bilobela meka stade o comprendre que le fomba na raison. Tikela bato bana top ya tango na bango nyo azar ezarate nzambe nemta sala. Ti bato bazana banzembo zo rene mikolo voilà ngana zo bunda na chaki ma vero na internet simbi na kin pema na ni simbi te to zela to bunda so kin pe simbi wana na kondima na betata quelque part mais pour le moment même banduli na kati na zela ma vero simba na de na obaksa éruption so na sentir bien la réponse à bakino pe si na redémarrer base des akati ya kini faut que le dise la vérité ça non ba succès ailleurs mais base des yango ngana naza pena contenté pour nanu pena na koki kinité pour le moment nanu te nazo bunda pena ma vero kine yo kango mais le gars kine zo chana kiteti ya ona otindela bango éruption zo ya pour baksana nous po na monnaie de ma vero pema vraiment éruption zo ya ona baksa moi chaleur mais na ebige yo simba toujours et le bam chibe piano toujours vraiment Rosimba donc babi et éruption Zoya donc vraiment je dis un grand merci à Boss Yannick Kinia babi le jeune millionnaire donc vraiment biso ba natif ya Tchango to sengi yo merci pour na rotia ko pesa vraiment 100 bis oyo rozwa bana Tchango ya na bango tina stade de martyr pour na concert ya le 25 bana tout ya Tchango vraiment ba sengi yo merci beaucoup vraiment Boss Yannick Kinia Rambox babi l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudafoana vraiment côté le Fombo obeta na 1000 anges 1000 démons tant au monde on ndenge simbi boy pour le na baba so roleki so ko ki moi Rachel Fouta tant ozongi boyo ki ba chant et belé ya kitoko makasi tant oyoka yoba yo pour participer na 4 albums wana et ça là on ndenge ni jour na beta rango na tongo na ona sala post mo na Facebook nanga na komaka rendez-vous na Bafle et ça la mythe na komango bato ba fuyer na mire na nga Facebook ba romona Godé le Fombo Bass Mbemba soko koti na mire na nga Facebook jour na betaki mi ange mi démon album wana na komika ka rendez-vous na Bafle et rendez-vous on salami lelo partout tous les canaba bar surtout ba kilo nga na chaki on a yango ne do beta vraiment ils ont fierté bon ngana banga te na kamo apete pour na parmi bato nzambe sa pona kende ko sepelisa bato na mokili donc na ya bongo puis non wana baza bato yo sans vous mentir wana baza bato yo ils ont un problème d'éducation sérieux mais mawaida mi pona ba parents na bango pour boti mwana sa koli mais ayibi ko comprendre te pour mutu mususu malheureux faut ta la dictionnaire malheureux ils en a nana za malheureux nana za impoli faut ta la dictionnaire bon nous on a pris la instruction ya ngomoni na vie nga na pesa merci na ba parents nanga ndenge ba éduquer nga bien ba kolisi nga bien et puis nazala ki instruit na lega ki na bande de l'école tina obtenir diplôme nanga en pédagogie générale donc eza important na vie parents faut tangisa mwana pour okopesa éducation mais classe pe fungola bongo eza na bato belé oyo ba na problème na bongo mais lelo ba ofingisa ba parents na bango yo moni muta ye moko na YouTube aksali commentaire afingi yo
akeli susu na poste msuka kaka wana kaka bakisi eno elaksi pena ke mutune salate sikoyo parmi ye na batu misusu abimi minorité do aza ye moko tamsu 2 personnes batama be ndengwana bakoboma ngo pete batiki ngo mbula na YouTube nga nde na za buso na ke placement na pesa vina nga na moni simbite batu baleki na 5 klinaka et puis na kobanga na bimazoba mais batu msupe na bandima rango asifandi na mbula na mbula donc batu wana o mona baloba bongo eza kozanga koyeba azangi koyeba et puis sûrement mayele muke na mutu bon nga bina na éducation wana zolingo détailler ba makambo na te o bango bazali par éducation et pixanga ezaka ke ya la kisi famille na ye quoi na éducation azwa na makambo belé kozala na ena mutu okola sango te normalement eza mabe soza na ena mutu mi bomba pe sala ngata yo moko monsieur comme que bato ba comprendre que mutu aza na ena lo fombo mabe mais quand même bimisi na ye bimisi na yo ye ba ke ye vraiment asepelaka na yo te est-ce que yo mabe bon nga père na nga de ya sa yebisanga nga na mona ngo mabe te eza ndeka ye alaxi éducation ndako na bango nga père na nga yebisanga gode tout le monde ta kolinga yo effectivement yo po kolinga tout le monde te mais ko sala mutu mabe te condition père na nga pesanga na vie yango abia to sepeli na mutu te po eza automatique eza te que yo ko forcer eza pina ko bimi boye talaka ni yo zano boye wana bien mais omona boye eza na mutu so olinga ne yo te ko banga te ko baye pété donc eza naturel nga bata bongo na talaka bango na mona moko comme na soki na mona na ba YouTube na ngebele akomaka mabe kayi mais na parce que c'est ndeti ya za nil par na sona kotangi kombo na mabeti aza pena te azaka mutu alingane ngate menga na mona na ngango mabete po père na nga sayibisanga que c'est normal comprendre c'est normal mutu tout a kolinga yo mutu tanga ye azo lo bake yo za impoli le fombo wana impoli mais est-ce qu'il y a une signification impoli aya bengi le fombo da malere est-ce qu'il y a une signification malere donc na comprendre que ya yebité ayebité c'est normal biso za na mso batako ya quoi paraître te na za na mda quoi paraître te je vis bien na vivre na bien mais na déclarer badura na on a ko déclarer ngo tous les jours et puis na déclarer pe pour bato ba ya lobi ya pirenga bakuta na mamonga na kuta na ngote OK donc auto tracer la bango de na sala ka tout na tracer chemin yo za leader oni ko ba musicien nga pe na musicien na nyo kwa mi na olinga te ba ya lobi ba nyo kwa na olinga na jonction na nzela c'est vrai c'est puis nga ndeti yo yebo na émission ba question za yo ya ngate siko bwani songa na répondre le ba circuler ba circuler bien nango ba balinga nini nakosa nakosa na beteli mutu afutanga bien te na loba afutanga bien na beteli mutu aza ingrat azongsa bolamu te ba balinga na loba aza bien azongsa bolamu voilà idée ba bana donc balingi ba menteur aza menteur te yo ya otuni ba question na te est-ce que na répondre jamais monsieur mutu mo ya otuna ba question bon ngana kosa bango na oyebisa bango vérité tant on a la vérité ce qu'il y a on a quelques batouana bayaka siko basili au bon mundo osala bonga mundo linganga te c'est normal pour bato balinganga te na ba obayebinga te ba félicitanga ka ba komelanga tolande mission na yo vraiment oza muta raisonnement vraiment moi quelques batouana oyo ba boyaka na ba obafingaka na zoango normal très normal ils appellent na ba msuba yaka ko corriger nga à conseiller que le fombo awa émission na talaki za boye yango mo ate na ko qualifier batute pona ba conseil ya batu liboso ya ki mbeli mo na qualifier ba moko mais ko zwa éducation na za nango na conseil batu bazo pesa na kokate za na batu msupe na ko lo ba qualification na qualifier siko mais na osala ngote par éducation biso pena nga na kumisa papa na mama na nga pe à leurs âmes vraiment bakolisanga bien ba idikanga ngana ko wana ko finga mututé
D'ailleurs na boye ba na botama na bunda te. Oh. Ngati leo na bunda te. Makasi te o to no banga makambo. Bon, ils ont éducation, ils ont éducation. Mais na minute aussi ko na banga rapo na ebité na ko la bien na ogami. Na âge aussi ko na bundi na poli mabeti. Tu vois comme na compte, si ko na china koli boy na bunda. Iso so poli. Tayo mo. Ngane mo na bato ko bet na usala ngani foto bunda ka na kamera bango. Ponga ba ngai ezali pena balanda nga tipa na biso na kimi na. Na kimi. Siko ba betanga te na kola boy. Elongola ngani. Yango permetanga te na mona mokili mobimba. Leonga na mona monde entier. Na mona ka pona zo mona ti lelo na kendaka ti lelo. Donc nga na banzi na vie fo kokolisa bana bien. Ba parents na ba sala et tout. Na kola bina bien na dans l'éducation. Na iba ko respecter pe baninga et na ba classe fi batangisi biso liberté na yo et suki pa ya moninga ebani nyonso wana omoni importance instruction yango wana pour na parler ba pesi éducation mais ba commission pour la place nsuki na classe ok ba bakisi vous comprenez bien que liberté na nga et suki pa ya ebani donc le roi ya sali boye nga na suki na nga au moins on vivre bien. Ok, au moins on revivre bien. Vraiment, Godot de Fombo, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas mot de la fin. On peut s'appeler Yombo Teka, on arrête Mambo Kaka Ndeka. Mot de la fin, on a Zalika qui est Batubo Zela, éruption Zoya. Et là, maman a générique. Bon, on a observé le générique dans le terrain. Mais si on a mon abeti na kati. Et na ligne qu'on a ça là, oh, il y a un soge beti en avait bayoka. Il y a un sali. On a sali sobo yo ki wana boyoka pe yangai. Sobo bina yoana. Ba chepe yanga boke no vanda te fo boko ne obina. Na sali ka bon. Na sali pena bongo dombu za la yo sepela. Et puis na album na laki bato balinga ki empire trop bo sepela makasi. Pour na sali ba reprise mongo ya pepe kale mi balé. Nze mo nsombokila. Na nze mo tika makanisi. Na bandeli yango à 0 s'il vous plaît. Mais vous avez surpris. Pour makambo yo kakuna. Boye bate za ya kalabi ya lelo. Pour na sali yango pena pour bozala ya sepela. Merci na yo monde au comité na bumba. Pour toi na bumbo na gal. On se déplace au Etiawa. Merci na cameraman. Gédéon na pesi bambote belé pour yaza héros dans l'ombre ba on a été mais il m'a filmé. Yaza le roi Godé le fond. Soyoki banzembu oyebate ngam na bétail. Na ba. Lelo so va na ba ba betelo dinzemu tam su 6 ngam na bétail. Moyebi na ote. Oyebite. Ndemo na Gédéon nga za wana zo filmer mais ba on a été. Siko grand prêtre Amoli Mabasa. Et quand il venait outil Londres, tikine on a olata. Si vous Gédéon zo filmer mais au monde on se continuer l'autre tamsu na ebite mbulani. Voilà ba héros dans l'ombre tout le monde a passé. Tout ça là on a sima mais ba to ba liboso ba bénéficier. Gédéon a peu so bambo te belé. Kolembate ponga pe na ki muta sima. Gédéon zalaka héros dans l'ombre, Nzambe mo ka yebi. Ndenge biso pe to zalaka ba guitariste sima mais tinzamba sala ke star confirmé na mboka et Bazi c'est parmi les meilleurs d'Afrique. Le Lipambolia grave. Bazi combo na yo, ba pesa ngo mutu na ebisi combien de batu yo na ngo zala combo no Bazi ba pesa ngo. Et après on va nous va le fumba maléré. Faut pardon, éducation pexinga na loba. Na pesi vient na show mbemba. Bambote belé pa ya zali po yenda sala ke ngana zala na bo ingénieur de son musicien tout arrangé les grand frère na Shora Mbemba. Na pesi pe femme na ngai Blanche Mbemba mbote belé pe na place azala tota l'émission azana parler héros na banzi héros na sisi kayuti le temps joba métro comme a parler na Paris na pesi mbote na bana pa bozali na pesi mbote belé maman Blanche Mbemba na lobi bien kombo na ye moi c'est moi bien mais faut mon aïe. Moi ça bien. On vous salue. Moi ça bien puis il y a bandenga pamba tena bandi Gédéon zozwa avec bag na mosapi. Toujours. Bétement nini ça moi. Gédéon za musique ça benda ga onkala.
moni o basa ba mission bele ba benginga babi papa côté la biso bitumbo na tulu ba nini babi non no mona biso wana yo to moni obali mwasi na yo me biso ba bala biso te tu ba mission bali ko bala te komema courage ya musique tina ba belle femme azo mona bato kitoko meme cheye baboti donc mabala ite yangwana basi wana babi papa lobela biso trop c'est trop no mona biso boto umeli na bandaku babala biso te yaona sengi yo pe kota bitumbo wana baza ba ser na yo babala bango libala ezaka teke po juillet ya sikata bo umela na ndaku kende ko honorer ba famille pour ba famille ne bazo mitungisa ozana ba jeep ozana ba ndaku ozana nyonso o mema pe mo tsango suku wapi no baliete ya mabe ba parents bazo lela bobala basi na bino sala bien eza ko valoriser mais ko pesa respect na famille ba okoma ba ere to lo ba yangwana ba famille baza malere na kin po mwana na ya kenda libala babala ete voilà moni bato bazo souffrir pasi na motema ata le na yesoso me ata la be mwana kenda ya ka to vanda asepela atin bobala basi na bino eza komba oyo ngana zo mene soko yambi musicien omoni na bague te faut la âge na ye pour normalement na âge déjà ba 25-27 ans faut bala soko so yo kuté na mukolo sans bague faut tout na it pourquoi papa pourquoi na âge obo pour stimuler biso ba ona ba balite ba ke no soigner na ba famille ya ba belle famille na ba pour ça bien te ba boti mwana bango batangisi ba kolisi msukuta mtuyo mdo 4 classe mais au tché nanda kuna yo obotisi payer mais bala ye baliko ozangi pe mbongo te donc bitumba na obunda yangwana na pesi bureau nanga na Belgique na omona directeur international Serge Kamba kuna na pesi même bobala kika na Birmingham na pesi secrétaire général à mouvement dans Londres Firmin Firangoma na pesi ya Degas Kusungana na pesi ya Derrick Moss na pesi venanga Chibo Chibaba yayawa ya sala ki empire to vandi une année de mois en Suisse bango nyonso sangana dede na mbetu mais ya zwanga une année de mois na vanda na palais na chambre nga mo peso ya Chibo Chibaba na pesi mbote na pesi ya Michel Dindamba ya Michel Dindamba mbote na yo ya Neris na pesi seke ya nga lobi ke yoza fils d'Abraham ozana raison benga nga lobi na landa be mission na oza fils d'Abraham et l'obéli na ozo sentir benga que oza fils d'Abraham tout droit au cœur na pesi grand prêtre Molima Bassa mère semaine arrivage kitelinga na kino rondi maté au moins ba ikota ba kobo ina yo bima na ngosiko eza pena suspect na rebisa yo provenance ya London maman Noélie Makungu a décidé d'habiter ya Molima Bassa signé kaka mikolo eza mabe makasi ngaka pona lingala ngolobela mama bilamba te po eza tellement za makasi na basse mais muto ayibi makambo elamba ta ngota de akobo déjà mystique eza suspect omoni na niveau basse na tellement likolo ya ona ninga okota makambo sute voilà po so yepe na bilamba ke boko regretter ngoko regretter o regretter bino zongi parler na bino banolela so pe boyaki na batu bo zongi beno lendi mabe mama na ninga olobela ngote pona basse na makasi au moins na basse nazaka makasi tellement na linga okota makambo olata te vraiment ya on pe na sala ka tout nazaka na bala gomme na ba culotte pona ko démystifier makambo wana mais mutu musu pena so salaire obi bon boya na lo fomo émission nga de lundi à lundi bo changeaka on a pu vendredi à kimia bilamba o changer style nga bato balobana batebene kambwisanga na ba YouTube ayebite so na longole pa vanda ka yeti chambre na ata suba ko koya kawo nzambe akoti pena ba koyika boye neza kawa mais humble lo bana ngo jibe piana toujours éducation to soi senga na ngoma kambwana te po ngana makasi na bas ko manake nokota suma maolata ona ya kolobaka onga boy na la bilamba bote der ngani na za boy na pakula le de bote te ngani na boy na pakula le de bote te so na sokolika mai et puis na savon nyonso na lati bilamba 1.3
poso nanga na lait de beauté bayebani te naturel bino yoka naturel no monunga na cha choko te po ba msu bakanza fu choko po azala so ndeni te nga sepela nde nzamba sala ngai et puis nde ka nzamba sala nga bo etala moi c'est joli donc bana fu mona bango bana so ba okende ba chika wa kanza bantie faut sepela et puis na obomba na nga te mwana nga mo azuka na lo badongi na ebite na lo basuni baloba ito bomba na chik do babenga pena yakana yo mo yakana no po mwana maele liki na le gasu na chik su mwana musu donc ba pourcentage ma B kaka baro ndaka père na ba onenga za ba pourcentage ma B ngaso dono chik mo bongama ozwa le deuxième de la classe nga ezaki bongo bongama no na deuxième de la te na zakawana na ebika masana nga mo lukoki to bana wela ne mo na premier trimestre nga deuxième yebo le reste batikali na zwaka zwangu kaka et ti na obtenir diplôme nanga et puis na fin na ngai ya osala keta na komi na niveau 6e des humanités na koti empire bakuba men sogite lelo tam sous docteur na mboko pona mama classe pardon na travailler na niveau mo osakana te voilà nga na arriva pena ke balongoli nga na école ba prof ba ke sa préfet 100 élèves na classe on comme nul ngana leka na ba vie wana yo est-ce que leka ngo prof ake ba préfet abe élève wana bolongoli fallait pas pour yene moteur ya classe si pas moteur ya école na zaka niveau bena na dui quelque bana na memi ba quelque part ngamo na pesi ba matière to yena classe échanger na zana ba niveau wana donc na sala on na musique na sala on na makamba ba ingénieur de son na bima ba libanda na kutana na ba ingénieur presque un monde entier naza parmi ba to ba coach ba Kibez SXA wana Congo JP Kiste moi yebi ba ingénieur na époque ngam na ina Kibez SX na Congo et puis na osala on ba to ba copie donc to sali ma mebele na mboko yo ya nga na kumisaka nzambe vena nga molima basa vraiment un grand merci Chive Wechi ba na London wana un grand merci na mon Allemagne coach Mamadou Polondo ba merci belé na PCP adolungu bambote na ko tozali na kisasa sans oublier Bruno Lubika mbonga propre na Paris toujours Rachidi Koupa na honorable Johnny Mwadi forte ya osaranate c'est pour bientôt to sala ma minene na ba Paris wana bozana bino les quoi. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci Nabino Stouvron, Bozaki éparpillé dans le monde. Il y a Rolanda et chaîne Nabino Tumba. Merci Nabino Stouvron, Bolingara Bissouan, Tozalagina, Godelo Fombo, Bato, Bassa la fierté, puis Bazo continue au la fierté à Mboka. Merci de partout, Bozali vraiment Bolingara Bisso, Bisso Peto Lingara Bino Makasi, Bo continue à s'abonner à la chaîne Nabiso, Tumba officiel, oh, Petit Zach. Je dis un grand merci à mon boss, vraiment Nabino Stouvron, Bolingara Bisso, je vous dis un grand merci, pourquoi pas à Sandrine Chilembi en Afrique d'ici, on a base Nangai, à Willow Icolier, pourquoi pas à Papi Debol, ministre, toujours dans la Afrique d'ici. Et Indeki Mabe, samedi 13 novembre 2022, awa, na villa chez Dani Dende, les de Madrid, Oezwami na veni Beteke numéro 2, derrière station ma campagne, Yandi Melangaike. Ezalaki na occasion ya retrouvaille ya batu oyo bankenda ntango na bamboka oyo yaya ndimelanga ikila Dani Dende eza awa pona koyamba batu nyonso oyo baza ko uta de partout dans le monde baza na pose ya ko passer ba séjour na bango kitoko na ba condition oyo esengeli yaya na ko conseiller yo kotala nulle part ailleurs et pas yemoko Dani Dende le Real de Madrid, l'homme qui arrête le temps. Yaya ndimelanga ike na occasion oyo et sangisaki bateau tout bakenda ntango ezalaki avec impact na idéologie na kokota botu na ngai nini to monaki présence ya bana poto na numo sese oyo bautaki fraîchement mikili ya poto bayaki awa pona ko savourer villa Dani Dende na ndenge ya kosakana te. Après toyo komona entrée ya Patrick Boyo nzete ambila kasavubu ekweya te yepe ayaki toujours avec impact d'idéologie na cadre ya retrouvaille kaka ndenge ezalaka. Yaya ndimelanga ike l'architecte très intelligent Simeon Musindondo mundondo ya ba Simeon yepe ayaki na villa Dani Dende
toujours na kokota na ye bayambani accolade na le Real de Madrid babeti lisolo a présenté l'architecte expérimenté Simeon Musindondo table par table pe aye kofanda yaya après yemoko le véritable code ya Willy Mouché du code mondial yaya boyeba pe ayaki akitaki tango akiti bayambani accolade nde akoti abandi ko présenter ye table par table kaka ndenge zalaka bato bazalaki awa batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te sima mukete boye Bijou Vangu la grande dame balobi mwasi ya mbiji oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te yepe akoti Range Rover vela na ye après akoti a présenté ye a pesimbote afandi toujours avec impact na idéologie yaya sima mukete boye yemoko izebonga balobi izebonga tangu pe akotaki ezalaki tout fait tout flamme accolade na ndenge ya kosakana te awa ezalaki nde retrouvaille ya bayeba kenda ntango na ndenge ya kosakana te Shiro Chamala pe ayaki koya na dernière minute nde batu kofanda komela champagne whisky bière locale ezalaki au rendez-vous kolia pe komela yaya botela bino moko oleki oke o se servir oyo fandi olie kitoko pe na suka bango nyonso tu babimaki na libanda pona kozwa mupepe ya paysage ya kitoko botalelanga parking plein ya kosakana te bamituka ya sorte na sorte oyo ekotaki na Villa Dani Dende le Real de Madrid. Ah oui, biloko boye il faut ezala kaka na Villa chez Dani Dende le Real de Madrid yo muto zala mikili ya poto olingi koya Kinshasa ofanda na ba conditions eza approprié na ko conseiller yaya sala confiance na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali piscine kota kozwa mupepe o kozwa mupepe kitoko kaka ndenge ezalaka.